faut y ndenge nini ozo sale la copie yango parce que copie pour le moment c'est nini e bongwani. OK. Et ça sont ndenga kalate ndenge zalaki yo okutena chando vraiment ozo ko na place ko chango. Yo bandi o trier. Voilà carrément yango lelo comme conteneur. À l'époque ils avaient conteneur parce qu'à l'époque ils avaient soko o yana conteneur ndenge nini. Ozo mbongo ko tshela biloko na conteneur wapi. Voilà. Ce qu'on peut mais lelo comment faut cha conteneur pour se retrouver. Voilà, c'est ça. Voilà quand na lobaka pour se retrouver. Faut y baper biloko ngoni ni yokocha na kati pour se retrouver parce que douane ils ont dérangé. OK. Voilà. Donc Cameroun aussi là non peut pas. Ils aussi là donc il doit il y a 2026 mais ça ne va pas toujours. Douane. Alors quand na lobaka na poto lembate douane ekokita nango à travers ya Fachi Béton, Moutantondolo, le rôle à Bétagui, c'était un messa à l'objet que propre faux ya banane, faux sila. Pour douane na biso sala nini et kita. Donc à travers ya gouvernement ne mobimba de bazo bunda avec maman Premier ministre maman na biso Judith. Donc nayebi ke nyonso ko leka bien mwanda déjà misala les osala mabana poto soki ka pour profo esili douane na biso esa nini ekokita bolemba te. Voilà. Okokota pe zamba osali ferme na yo. Très bien. Okokota pe zamba osombi mabele na yo moko boye. Voilà. Vous comprenez? Ozolona na yo babiloko na yo ozumwa 2 car 3 car otie en wanger. Voilà. O ezake non soki baloneli yo ba masangu tango ebimi mutu ke kokota et que ko récolter et zui eye soko kitika kana na bagambela avec 2 car na autant se joga roquette na yo eye teki ozoalar c'est ça okolona petango okocha petango sous élevage je comprends bien pour récolter okolona ba pondu parce que l'union ba binsaka pondu binsaka fufu je comprends toujours ça ba idole bien oyo ezo sala kino lelo ke bana poto ba fongola moto boya ko installer na kati ya pays na bino ezala malamu copie ezaka kate ke no biloko ko fongolelo nzela voilà mais à travers que so okutani na moto bien ako pistonner osusu na mo ba idée moko boye yango moni ke bana poto peto kondana ka bango te voilà bazana difficulté ko kutana na bato ya bien oyo akoko diriger oyo azana sainteté na nzoto o bako travailler bien voilà mais faut c'est comme ça mais oui parce que siko yo ba pesho makambo ndeko zo bunda pesho makambo voilà yo tango ozwi makambo o ko musala ba ventir vraiment ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mais siko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come lengis like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nignon sur Yabiso Podcast. C'est moi, votre humble servante, El Mara de la presse, Yamoukoussé. Et ma kike belle autre Mali, la plus courte de la presse, mais ça, comme à la Maradona d'Afrique. Na kulisha beaucoup d'émissions, on a remercié ma boss, Nabiso boss, Roni Malundama, boss Yannick, et sans oublier boss Checking na Londres. Pourquoi pas remercier les s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, abonner Yabiso nous sont vraiment et remercier bino par rapport à vos commentaires, vos salaka, les bons likes, les bons partages, vraiment on peut ça Yabiso makasi, il y a aussi ma découverte qui tourne, on ça va qui tourne, Yabiso bino on lit après on se paye ça bino, donc bandeko on va s'abonner à la chaîne, s'il vous plaît, vous s'abonner à la chaîne parce que si on comme abonner à Yabiso, elle te lance sa émission, au moins la notification et nous côté là et puis
tous déjà la plateforme et tout tous bon na Instagram tous bon na Facebook tous bon na TikTok donc bato balinga ko zo mo bestre na biso émission bon na TikTok bo beta bon ya biso podcast mo bando Rolanda biso ni to baka chaîne des actions na chaîne na biso sunga pe bana bitike to kenda na borphelinat to sunga bana bitike to liara na bango ndeko pa linga na mo na tike bo hésiter te bo contacter biso na numéro ezana bande de cash na wanzambe ko pambola bino voilà très cher amis internautes elle mara de la presse toujours na milieu na zabongo na kati ya marché bilokos toujours to message comme d'habitude na yaki awa to est-ce qu'on a version ya sujet mususu mutazana sima caméra staff technique na biso Josué mbungu vraiment tout ça même mora naye ni to beta li solo le to na sujet mususu le to beta li solo ya marché bilokos nezaki à l'époque nezaki ba série ya ko bwaka ba midele ba ne ko bwaka ba congolais ba olokota ba roya nango siko to yeba ba pays nini o ba ne ko bwaka biloko bilokos mezaki na ba qualité kitoko ba mindele nini ba ne ko sela biloko nesi ba pays mususu ya mindele mususu asele loko tina suka ta bwaki na to lokoti tina nango ezate mais ba pays mususu mona mindele asele loko deux fois trois fois bwaki na ozio ngo pe na kino sele non par rapport à indusa to beta li solo ya biloko nezaki à l'époque la préférée kina sabo na ngwanzu biloko to zarazara naye ba biyende penza asala ordonnance bana poto ordonnance pe bo salisa tena na posa bo salisa ngo posa bo salisa ngo pe elma ngwanzo be nga tchanga na temps ko peke na pena bon Montréal fongo na nga vraiment na préféré na za fana le poto sur la pena dans les calmes na ngwanzo biloko so ya pesi là toujours bonjour ngwanzo bonjour bonne santé ça va vim bien ngwanzo vim bien ça va la tête vraiment ma solo ce qu'on a non le loto décortiquer par rapport à histoire à bilokos à l'époque n'engé zalara parce que ils ont la série on va dire ko boka biloko mais le comment ko so parce que ma série on va dire ko boka biloko est-ce que il va payer on va dire ko boka biloko OK au lokoti mais et loko ça à bon état ouais ils allaient le rôle à l'époque ce qu'aujourd'hui 90 91 92 93 ezalaki ba pays oyo ezalaki vraiment que nous ba kobwaka eloko moto mwindo akozwa te to moto akolokota te na fulu kaka babwaki eza lokola à l'époque ba Suisse ezalaki lokola Allemagne ezalaki lokola ba Tchécoslovaquie ezalaki lokola ba Grèce comprendre l'Espagne des populations babiloko ezalaki ki à l'époque on sentit que non on les cas yango yo kaka OK ce que suis 91 92 93 94 mais tant que longo 92 93 94 95 on a tant que zo benga ba jika lokola jika te to benga bango lokola parisien OK parce que jika à l'époque azaki parisien en général parce que tant qu'on on ba jika zo na aspect jika o sale l'aspect so ki ayaki à l'époque o sala acha biloko na yena kombi soit na bis soit na taxi mais on sentit que jika à l'époque so jui 91 92 93 94 95 jika ko chani biloko na ta kombi mais soka hier ko se retrouver makasi koleka ah oui vraiment ya makasi en plus que ça à l'époque jika tango fandi azoteka bilokos au monde ya fanda wana te on fanda te tango ya ki azosalela na beauté na la beauté ça ba bola na sima ça simbele mai au monde vraiment que nos parisiens azui ba petit to bande ko ne ba tshelo ba oteka na bango bilokos calmement voilà parce que bilokos à l'époque ça là qui quand de tolobara akolo kota akoki kozwa mais lelo oyo monde ezo évoluer même yé mo na mundele ndenga zana coach vraiment esprit à comprendre déjà que Mandela comment on la COP comment ça la COP par rapport à quoi les habits mo ba congolais OK biso ba congolais l'air mo boy to mo bo ma COP au mona yo ça la COP no bi ko coach Mandela na COP OK ote boye rocket wana soge bimi marchandise gelé ngonga na ko ya na ko somba donc fongoli déjà mémoire OK vous comprenez donc mindele pena basali ba comment ça la groupage OK à grouper à bengi ba yepe bakati ba lekoti ke yango moni ko lundena lo ba toujours ko lokota na poto et comment passer donc copie comment vraiment na poto sombi a yepe awa ateki yango moni ke copie pour le moment ezo senga
toujours faut ça l'intelligence, faut ça maëlle, faut y ba ndenge nini ozo sale la copie yango parce que copie pour le moment c'est nini et bongwani. OK. Et ça sont ndenga kalate ndenge zalaki okutena chando vraiment aujourd'hui qu'on a place au chango. Yo va nous trier. Voilà, carrément yango le comme conteneur. À l'époque ils avaient conteneur parce qu'à l'époque ils avaient soko o yana conteneur ndenge nini. Aujourd'hui mbongo ko tshela biloko na conteneur wapi. Voilà. Ce qu'on peut mais le comment faut ça conteneur pour se retrouver. Voilà, c'est ça. Voilà, quand on est dans le baka pour se retrouver. Faut y baper biloko ngoni ni yogocha na kati pour se retrouver parce que douane ils ont dérangé. OK. Voilà. Donc comment aussi là non peut et aussi là donc douane. C'est 2026 mais ça va pas toujours. Douane. Alors quand on est dans le baka bana poto lembate douane et kokitanango à travers ya Fachi Béton, Moutantondolo, le rôle à Betagis, c'était un messa à l'objet que propre faux ya banane, faux si là. Pour douane na biso salanini et kita. Donc à travers le gouvernement ne mobimba de bazo bunda avec maman Premier ministre maman na biso Judith. Donc na yebi que nyonso ko leka bien moins déjà misala les osala mabana poto soki ka pour profo ici douane na biso ça nini et ko kita bolemba te. Donc toujours quand na bisa kabino ordonnance ngape na zo bunda pona ko pesa ba intelligence pona ko pesa maele boluka pe bosunga pe ngwanchu bilokos ezala malamu parce que nazo fongola comprendre lelo oyo ko sala fret sino ya 7000 euros fret l'insanse longwe et ya osali douane tamsu ya 12 000 13 000 14 000 tamsu sali douane ya 11 500 alors loko takité au sombaki vous comprenez au sombaki ya mingi eza ko somba alors tango koya yo pe fosa nini au bénéficier na yango monique eloko na ngina loba toujours nazolendisa ka bana poto balemba te mais bazala na mo intelligence ya ordonnance oyo ngwanzo atindaka et kozala malamu. Voilà, merci beaucoup Ngwanzo Bilokos. Mais est-ce que yoza déjà muto bandi kopo kala la série za ki biloko ko boaka mais le loko ma ko somba o ba congolais ba mo ba fona bingele idéologie ya ko komati na niveau ya ko teka biloko ko pona loko za coopéra et ça la ko nemi les copes changer ka bo za ki ndenge muze baluka ka bo mbamo mais copie ndenge comment bo ça la bien te et ça le ko to nyoko la ba jika na biso to nyoko la lokola ba diaspora na biso to nyoko la bango très bien parce que ndenga sana zokende kayu tanga zokende kayu soit uti kayu fo kota soit kota abima po kangisa biloko ça va fantilité voilà c'est ça tant mususu yoko fanda boy na Congo bo monika bu noko yaya mama leki ayeka na conteneur boyo zo mona ngolo ba fantil et romoni biso bangwanzu toujours na idole ya 47 ya wetali biloko ya code lokola doyen na lingaka te ndeko soko moni ndeko ayena biloko okoma ko sakanela ngo voilà bana poto bazo kemba ake kayu fo kende luka po kangisa linsanze ya frère douane za ba ventilité yango moni ke esengaka to bo moni ndeko na bino azomeka ko bunda Pachata linzanza wana taba 3 mètres ba 4 mètres bazo chawana soit ya linzanza mobimba aza muto robetela maboko pour ko lemba ne pe afandi na ye afandi akolia bien aolala bien mais biso koto mais soka azo salango asana ko pona vision alors yango pe nazolinga bana poto pe to changer formule de toujours 4 saisons bo changer moi j'ai muki omoni copie yo ya bilokos oui na calendrier na lobaki ezai copie moi c'est moi facile mais pour le moment difficile et comme moi passe donc vous comprenez alors mbongo tambo so ngo ça va vendre ça bongo vraiment au kangi moi mukie boulé tango boulé tu as la formule belé voilà oko taper zamba oko taper zamba au sali ferme na yo très bien oko taper zamba osombi mabele na yo moko boye voilà vous comprenez ozolona na yo babiloko na yo ozimo 2 car 3 car routier en ngwanje o ezake non soki baloneli yo ba masangu tango ebimi mutu ke kokota et que ko récolter et zui eye soko kitika kana na bagambela avec 2 car na autant se joga roquette na yo eye teki ozoalar c'est ça okolona petango oko chapeta musu élevage je comprends
on récolter on a pas pondu parce que l'union a bien ça va pondu bien ça va fufu vous comprenez toujours ça va idole bien oui ils ont ça là qui non les locs bana poto ba fongola moto boya bo installer na kati ya pays na bino ezala malamu copie ça kaka te que no biloko ko fongola lo nzela voilà mais à travers que ça okutani na moto bien ako pistonner osusu na mo ba idée moko boye ya ngomoni ke bana poto peto kondana ka bango te voilà bazana difficulté ko kutana na bato ya bien oyo akoko diriger oyo azana sainteté na nzoto o ba ko travailler bien voilà mais faut c'est comme ça mais oui parce que siko yo ba pesho makambo ndeko zo bunda pesho makambo voilà yo tango zwi makambo o ko musala ba ventir vraiment au moins de olembisa ye on a suna confiance à mutu te yango zo mona kelelo bana poto belé batika pe bakembi voilà c'est ça famille pe et baby sele makambo apesa ba position fongola ba kulo mais famille et baby sele masolo yango biso bangwanchu to sa wana parce que ngwanchu nde na saboyi na sona muto okemba te vous comprenez donner na fandi boye na tongo oyo na utobwaka bwaka na ngai donc soki contacter ngai na sa muto okemba do ba hero eza na ngwa tu vois sikoyo nazananu muto okemba te mais so kutani na ngwanchu akoyeba ndenge nini mon papa on appelle ça mon papa mon prophète privé prophète divin donc ibabi moto na nzambe ratarate ayebi ndenge nini akoki ko pesolo vraiment idole na ndenge ya bien voilà de l'eau na koloba yango wana donc bana poto bazana ba kalme ngwanjo za wana kolonga ba ba makanisa ba ndeko na ba ndeko na ba décevoir bien na za wana tokutani tobeti masolo na kofongola ba espace ebele mambo eza ebele mwanda wana tona ba mbisi eza wana vous comprenez na koyo soko lukaka de frigo ba mituko eza mo ba frigo wana voilà na koyo soko lukanga wa mibale oye nango awa kende ka mwanda sombi mbisi ye tika awa na nani na fox yao ekiti wana bato baye bazwi comprendre soit yebu to bengi bato ba ville ezali ba restaurant minene ezali baye bazwi bakotisi après moi une semaine boki bo récolter moki ya bien côté vous comprenez ba idée ezali mais je senga sikoyo faut kokutana na bato oyo bazala kino bazana cdt na nzoto bazana image ba faire parce que kope sala ngoboy soki ozokende na kope bien yeba bien que oyo bozo sala faire ozo bimisa azo respirer yo pe sozo sala nini ozo respirer vous comprenez vie ça bongo merci ngwanjo biloko ba bi congélateur et côté sous bakasi na biloko ba bi congélateur mi partout congélateur parce que ba congélateur on tire ya bon ça va bon état to muso za ba problème mo luka bo bon ça ba fleur on est à la rabete solo du solo congélateur ndenge za wana na poto ndele ataka congélateur na ye soki ezosala keke temps ekoki asalaka nini adégagaka libanda komona bacongélateur wana eyaka wana na conteneur eza bacongélateur ya mabe te bavrai congélateur yango wana eya te lokola bacongélateur oyo ezowuta chine dubai omoni yango esika na kati ya carton omoni yango esika na kati ya carton yo omoni yango congélateur eza au gazon d'Europe voilà donc bavrai congélateur voilà donc wana vraiment biloko kosomba yango wana donc osombi ete ete ya mabe bapiese ya a mpe concordar nango voilà parce que na poto congélateur ya mabe ezalaka te wana eza bilokos voilà c'est ça donc bilokos eza ba seconde mère très bien mosusu ezali okomona yango eza na mwa promo ya mwa mokie so comprendre mais soki eye tant so bachange ka relais na thermique esali nango ocomprendre ezalaka nango problème te bavrai congélateur yango wana bana kongo bosomba ya bilokos bazolela babi baekran mingi ya bilokos eza soki bebi display nango aeza te kote wana nde bato ebele basomba te va bilokos ezoyindela piese eza te abwaki na akosi asolo TV est bien, c'est Bilokos. TV Bilokos, c'est 25 ans. Na Mir. Mais aujourd'hui, à Chine et Dubaï, au moins, on a un carton. Voilà. Mouvement de courant. Il y a courant et 4 types et zola que ça soute. Parce que ça, je casse tombola TV. Au Dubaï, Chine tombola. Au boy. Sur le tombola, sur le TV au gazon de Robe tombola. On sentit vraiment voilà. On a la salle à Bilok, on a une qualité malam. yango ozomona kutu nde eza bona soyebisaka bana poto toujours totika te tosiama bolemba te quelque soit moi difficulté ezali mais kala mingi te bozosepela mpo okoka profo soki esili bana poto
naye si bino bozo sepela parce que douane ezokita conteneur à 40 pieds ezokoma na $8,000 Ngwanzo ba assurance oh na ya biso solo bozongo wapi Ngwanzo mais ngana salaka mais ngana na saboye ngana sa pro oh là la là copie bilokos biso toyebi mambo ya douane voilà vous comprenez très bien donc avec Fachi Béton douane kala mingi te port soke vide à profond conteneur à 40 pieds ezokoma $8,000 bana poto bako respirer te ah wana copie ko zonga suma 40 pieds yango ezokoma na $4,000 c'est sengo voilà c'est ça vous comprenez voilà donc kala mingi te bolemba te bana poto donc kala mingi te mamba bien soya voilà kota na boko na ba site bota la port profond na mwanda ezo salama napela osara donc kala mingi sara risukani ona yebisio parce que biso tozala na kati ya mozindo ya mamba port donc Fachi vraiment so bunda pona mboka oyo donc asabu to photo cha epoa ya ba venture te voilà atali peuple congolais faut port pour bazala l'est to yamba ba pakebo parce que le sala ka douane na biso ezala likolisa ba transbordement très bien ba navire mususu utaka par-ci par-là soki ye ekotaka na fleuve na biso te ok oui fait suka Point Noir Madagascar ba Benin esuki kuna balongoli yango bongo batiango na masuwa mukende esali nini ale nyonso ba transbordement wana yango mona epesaka douane toujours ezala likolo voilà na kati mo ba ndenge ba biloko pe circuler pe na Kinshasa tine ba matadi est-ce que ba pays mususu pe et ça la mapende ça mapa na biso to biso ne to leka bango non mais lelo oyo yango na solo banga take doyen biloko kota na site vérifié biloko ezaleka pour mingi pour na RDC mais lelo biloko somo kota Côte d'Ivoire bana poto basa na vérifié bien omona ba ivoirien ba komi ko somba biloko o ba camerounais ba koti o ba guinéen ba koti très bien même ba Brazzaville à l'époque ezalaka bando somba lokola biloko cité bango ndolinga biloko magasin bango benga ngo lokola sika mumbia lokola movimba mais lelo oyo biloko se koti tina ponton biloko se koti na Afrique kende poto tala au senti vraiment na ba beni no bazo somba biloko bati ko pa bazin dona yebiso biloko se panza yango moni ke komi si biloko se lokola et pesi kilo même na bana poto parce que batali ke ba continent oyo mususu bando ki para biloko cité ba continent ja biloko voilà on a sur les lots RDC n'était matisi ba mara toi biloko c'est mati pour la RDC tozalaka toujours bato tozalaka liboso voilà parce que à l'époque ba pays wana bando ki fait biloko cité mais les lots biloko c'est koti parce que ba ko comprendre que eloko bien eza biloko est-ce que on a idée ya muto liboso ateka marché ateka bilokos na Congo RDC ata matadi ata na kimta liboso aya na est-ce que idéologie rose na idée ana en tout cas formation na biki na bimisa muta liboso oya ya na bilokos ça passe parce qu'à l'époque ezalaki lokola bana poto bando ya wana pour chabango vraiment na mutu ezalaki passe en tout cas vraiment vrai dire vraiment ezalaki passe donc tam so bana poto à l'époque so to 90 so to 80 90 91 92 93 bana poto wana tam susu batika mwa mke mais onga na yebi oba yaki mwa mke sa lokola ba vie na nga lokola Ouattara je comprends ni Ouattara ça déjà doyen na bilokos fait mwana kimbango wa maître parce que ba doyen o ba bandi masolo lokola ya bilokos pe ba ba landaki lokola ba Ouattara voilà ça doyen na monde ya bilokos ba histoire vraiment tactique ne ezalaki tant wana vie azoya na ba vie na ngai mwana matadi oyo na Espagne ya kombozo kima venanga ya nord na matadi kombozo kima venanga ya Bilibao venanga fanda na Bilibao venanga ye na mwana Bilibao voilà lokola ba de piano soko na kata matadi ba doyen bilokos oyo balandaki voilà oyo nga peut-être na koyeba lokola ba emedo parce qu'à l'époque bilokos vraiment et yaki na image ya compresseur très bien compresseur et wana soko yena conteneur à compresseur soko yé déjà tena 500 pièces à compresseur à l'époque compresseur ngelo ba oba tchaka na congélateur so yena ngoka 500 pièces donc na yebi suyo on se retrouver mbala moko dégâts voilà to bango wana ona tangi
Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute. Beaucoup de sujets qui n'ont pas décortiqué, tu as les moussous. Tu as l'obligé maintenant, on dit mais ça comme d'habitude. N'habite ce qui parce que dans un bel été, micro va copier bel Montréal déjà. Aujourd'hui, quand ben il y a marché biloko de la monde, la TV radio et puis moi le basou quand tu mets ça moi ba dédicace et puis contact les sous. Ordonnance vous ça là, nga za personne na ordonnance c'est ça bana poto. Ah bon ça nga soni. Bana poto bazo benga bango. Ordonnance c'est ça là. Ordonnance ezo salama kandi na lobaka oyo nyonso amoni ke no fa contacter ngwanjo alemba te. Voilà, c'est bino soki bozoya biso pe to sanini tozobika. C'est ça bon. Omoni ke wenzeza munene. Tu comprends? Ba opesa ba relaxa bino ba biloko eza awo. Même osana kisasa awo osana besoin osomba kit, osomba sala mesa, osomba nyonso ngo somba. Yaka na lokelenge okuta biloko ya bien kitaka na ngiringiri oya biloko o biloko solo. Très bien. Okabambongo na indien te na chinois te yaka atuzana nyonso alors article nyonso tozala ngo e utaka poto. Voilà tozala ngo. Donc bokota merci vraiment quand na so baba na poto bolemba te ngape na kolemba bino te quand na lobaki oni so contacter ngai na 0 plus 90 40 20 223 numéro na ngai yango no benginga to solola na opesa makanisi na ba idée. Merci vraiment pour na liloba na ngai ezali ke bana poto toujours courage ba diaspora bolembati to bunda kaka mais idole ezakaka tango zokanga boule bien nini okoko sala poto sa nini poto évoluer. Voilà. Merci vraiment pour na bana poto toujours vient na Richard na kata Londres na bossa nte vient na Marquis na kata Londres et na bossa nite Ndoki trésor côté mona poto ya tongo na bossa nte vient na Pupa Mado fumu Pupa Mado véritable bona matadi Pupa Mado vient na simple matama vient na Yemi Kisi vient na Cartouche toujours idole na bossa nite mokoncha ba soirée na kati ya Londres. Voilà. Fania Star. Petit na ongo nzu yeyo. Donc tozali na bosanité en tout cas vraiment côté panda côté na Bruxelles. Alain Songo na kati ya Bruxelles. Donc petit na bino yeyo. Voilà. Ba diaspora nyonso ba benga ngai. Donc ngai yeyo na pesi bino vraiment bonne année. Voilà, voilà. Ensemble, voilà. Parce que quand la minute na okata bémission. Émission na zo pesa oyo ta yango bo profiter. Tala. Bokanga ngai ndengi to revoir. Kamita mwanzo okata. Ba ba décevoir bango na ba famille. Oyo nyonso ba idée za bukie. Voilà. Ba tendenge nini na ko sala bana za wana. Voilà la minute na ko couper. Voilà. Na zo linga oni so contacter ngai to zala po. La chemin. Voilà. En tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup vraiment. Merci na ngwanzu biloko sine ya mibiso lelo susu. Merci beaucoup na ba s'abonner na chaîne. Bon ba réaction ba commentaire na bino bo liker bo partager ça biso plaisir makasi. Bon on est bino moto zaki awa to décortiquer vraiment si je to aki na ngwanzu biloko donc bo ça moi ordonnance voilà pene au sala beso na oki bena ngwanzu benga el ma ordonnance salami a. Motenga pe sala ngapela ki to makasi. Bo benga raye numéro na wana za privé za ye. Donc ernion son numéro les caca. À la prochaine émission, ça va découvrir ton bêta. Musuna ngwanzu kaka to beta et pour ko voler ke pena kito makasi je l'aime souper ba mona biso na mwanda mo pito ke matadi to prépare voilà ba mona makambo na loba voilà o ndenge zo sila ndenge fati beto beta gili voilà voilà faut essayer et ça pena bien makasi na remercier na ba boss na biso biska bozali boss woni malunda ma boss Yannick sans oublier boss checking na poto wana na Londres et pourquoi pas remercier bato ba soutenir nga lokola Elodie la maintenance na Bundes sans oublier mon vieux Freddy Ngoma le coutumier la piste ba moto on a base privée Gloria Gonde la fille en couleur pourquoi pas na mbote na mon manager privé Mirfinga Maba depuis France na Paris la piste ba mbote na famille na Mialou en Allemagne chez mi on a Paris Sephora Mialou ma petite chérie sans oublier aller en Mialou de boza penza et belé na lingarabine donc c'est Michel Koti moi commentaire au like partager tout ça toujours mettre les solo il y a marché biloko to lembate to za wana
tando kosolo na ngwanzu to bando pesa ba sujet mususu pour ko évoluer to décortiquer comme mais ça comme d'habitude mais non betaka c'était bana poto bobenga ngwanzu ordonnance pour ça pena bien abenga podcast qui sur le terrain te conteneur yango yo on a émission dans nos sala yango et foutinga ordonnance ya conteneur et puis ça va plaisir makasi moi hésiter te aza escompté aza aventurier te ngana bisika ngwanzu bimela ngwanzu coopérera awa ba muta kanga koto ezaye ye muta pesa rapena moi dimanche bande ko bazana poso so mabilo biloko so contacter ngwanzu so mo itinéraire so vous comprendre peut-être à partir à numéro bon na WhatsApp nde akorienter yo place bon so mabilo parce que Montréal nautique le peut-être ta so be ser ya article koti bande ko mais ça toujours comme on a popé ça va petit so mena lo bakaka so na kufite so kipe nzambe azongite ngana bino to kutana à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 yakolobizati mingi yakolobizati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani